Démolition ya ba construction anarchique à la ville province ya Kinshasa Sengeli Bake ministre ya environnement propreté et embellissement ya ville ya Kinshasa excellence Léon Mulumba akitaki lobby na Kalamu précisément na Matonge na place Victoire Moussa de Salamaki Kitoko avec impact P idéologie reportage. Ezalaki dimanche moko chargé pour na patron ya environnement ya ville province ya Kinshasa excellence Léon Mulumba oyo a procédaki na démolition ya bandaku pe ba marché pirate oyo etongami lelon ya ba différents acteurs ya quartier Matonge tozali awa na commune ya Kalamu accompagné na vice gouverneur ya ville province ya Kinshasa bourgmestre ya commune ya Kalamu pe quelques autorités l'infatigable Léon Mulumba ministre provincial ya environnement propreté pe embellissement ya ville province ya Kinshasa a sokolaki balabala na ndenge ya kosakana te. Boti kana yebisa bino ke na ville province ya Kinshasa bitongela mwanza eleki bino moko botala neti awa bokondima teke basala ba construction na bango wenze esalama awa likolo ya kanivo ya munene awa kanivo ya ngonzo kande ebusha pe na ndenge ya kosakana te moyen ata basala misala ezalaki te conséquence soki mvula ebeti awa balabala ezalaki ko se transformer na ebale botika na yebisa bino ke opération oyo esalamaki avec succès motif ya satisfaction pour la population. Et pour la population qui nous a été avertie. Mais peuple na biso nous a kandé mitu makasi na basolo banoli kambozo pour ngo kwa aventure. Ezate ke ba konzi balamuka na tongo bango bandi ko yakokuka comme un chômeur. Avertissement ezalaki. Mais le quoi bataki mutu makasi nga na ebisaka batu boye l'état akufaka te l'état abelaka soki l'état abeli suka na abikaka so abika koprendre ba décision obuka boye eza mabe te rond-point Victoire biso tobotami tokoli ezalaki nde place moko très populaire ezalaki vide ezali ndenge etikali boye so ya malamu ezali na nsima ya kobuka bo basala suivi pour ke bazongisa lisusu te so moto atikali chômeur l'état akomise chômeur te ayebisaki elongola alingi kolongola te na monoko ayokaki te esengeli sikoyo oleka na acte oleka na action. C'est vrai que tozali kosepela te na baoyo ekomi bandeko mais bayokaki bango nyonso bazalaki averti ngai mpe naza na lopango quelque part ntango balakaki nayebisaki na bandeko na ngai ke bozongisa limite ya lopango mingi ezalaka ntango leta asali mosala na ye asali mosala awa c'est bon lelo mabe te l'État azo samsa na ye acha profiter na mboka bon mpo na ngai biso bato ya moto ndenge babuki boye eza bien mpo na nini oyebi ke bato oyo bakangi place ya keno bakosala parking ya bamituka ekotelema mopanzi mpo bato balekaka bien omona bango bazwi bapiese na bango bakangi biso totelema na balabala apres leta oyo ekokoka na nzela omona ifo babuka bango ndenge eza boye basali bien mpona kobuka bango biso mpe awa derangeaka biso mpona totelemaka na nzela bakangaka biso bamoto chaque jour totelemaka na nzela siko nde basali boye tozonga na nsima okomprendre na nsima kuna tokokangi na nzela te bakokanga mpe te yango wana ngai alobi gouverneur sazi mayela te akobuka bato oyo parce que na bato ya mokolo wana eza na mpesa kotelema biso tokangi place bamiso ekangi place boye basali mpena bien mpo na ngai yango wana bakuni bazwi initiative babien mpona nini po parce que avant baya boye daya bapesa da avertissement bandakala baye sous année 2024 bavertire bango deuxième année baya bapesa ba 3 mois mais tellement biso bacongolais d'ici leki biso résistance eleki omoni ke lelo ye moko mbela mokonzi ya mboka lelo bapesaki mbela ye moko bourgmestre apesi annonce aye annonce bato ke lobi kozwa kobuka mais lelo moni lamunga bona ntongo tomoni ministre maya bourgmestre aya na vice gouverneur bayaka mosala esalama en tout cas mpona mpena encourager initiative na bakonzi merci.
Na même occasion, ministre provincial et environnement, propreté, paix, embellissement, ya ville province ya Kinshasa, et excellence Léon Mulumba, l'homme actif, l'homme de terrain, l'homme de la situation, a sensibilisé la population sur ba bien fondé et opération Oyo, ainsi que l'objectif Nayango. Et Sengeli ko rappelé que République démocratique du Congo, particulièrement ville ya Kinshasa, ezali en proie à accumulation massive, ya ba déchets plastiques, paix, ba occupation illégale, paix abusive, na ba espace ya ndenge na ndenge, empêchant la population kinoise na ko accéder na environnement moko ya peto. Ah oui, félicitations, excellence Léon Mulumba, l'homme de la situation. Kinshasa ezobonga iza ya solo boyende izalaka eyokani.